bibembe bokenda kolanda mama Kongo ata yo moko mama na boyi te bolinga bosala contre courant biso tozokende boye bato nyonso balingi yo sikoyo mpo bapesa batyaoka il faut ya na contre courant mpo bato batyaoka toyebi systeme wana nde etambola me na likambo ya bonete ezwi te mama Kongo yo sala chant na kati ekole te nani asala chante nde toza biso nyonso a pour ya chant bakota yango te oleki liboso professeur kutala biso il faut que tu danses soki ozoyemba ozoningana te babiso te okoyemba bongo te fo yemba osala bagestuelle ça fait partie de l'éducation na ekole kuna mpa na bino kuna na poto bayembaka mama Kongo osi bayembaka pour ya chant ezalaka ya récitation ezalaka ya bato mosusu te nde bezala na baproblème tondimi bino baparfait bamelchisedek bouta likolo bokoya na si na yesu de ofinga ye sikoyo oyebisa ngai biso tokoteya yo nini moto soka kosomoni na mokili yo kaka yo mama Kongo babibembe oyaka tomona awa mama na biso ototika biso na mwasa paster ya Marcelo ofinga ye boyo kritika ye kritike ke ezongi bibembe pia basa kitoko baso oyo ozofinga omitali na nzwa mana miroir zwa bafoto na bango omitali mikolo basala badepression mpo bazangi bolingo bazangi teteme entre autres yo moko mama Kongo oza na manque ya bolingo nde ekomisaka okilobela makasi oyebi ndenge nini eswaka Très chers abonnés de MK Yokani Télévision, très chers abonnés à Mokili Mobimba, ban na monde entier. Cinéma ya Congo ekomi kitoko lobi nango fi wana ban na monde entier ngai moko ngasiko naza Stéphie Sekiate nga naza Mireille Mukeba na yedi bino lisusu masolo yango ndenge ezalaka les abakuke que faire de vous comment puis-je m'en sortir avec vous nazali sabino ndenge bozokende na kopango kane toyokanaki na bino kane tobandaki koloba awa ekomi mpena kosala ma focus film nazoloba ngo bien focus film na ndenge etikala kozala te félicitations za bakuku bozosala mosala kitoko mpenza mpe malamu mingi de dire mams mpe na kote na ye bayebisaka bino ke oyo babakuku eloko bozosala eza tu me donnes 10 je te donne 100 tu me donnes 100 je monte à 1000. Tu me donnes 1000, je te donne 10 000. Tu me donnes 10 000, je te donne 100 000. Tu es bon, na SB. Tu es là qui sait que tu as jeté. Donc, je dis que c'est une décision. La décision va jusqu'au bout. Mais toutefois, avant de commencer, je dis merci énorme à celui qui a créé le ciel et la terre, Tatan Takomba. Mokelia likolo na se après ça kabisa souffle de vie. O asala rata ba nguna baleki ebele. Tango basangana ba koma ebele, de tango makasi na bango esila. De tango bazanga makasi. Ntango ba comprendre te to wuti wapi toza banani to bimeli ndenge nini mingi nde yango wana de place na sepelaka na nzambe place na lolenso ya koyeba ke nazalaka na nzambe po ata otiki nga pour mort tu m'as laissé pour morte mais natalo na siami na samba 18 na kufa te na mayele nga na vie o ka Yesu nde mutu fa décider pona kende to pona kete. C'est lui seul qui décide et le remonter comment. Maman n'a pas sur mokili mobimba na pesi bino mbote. Maman Alice Landu na pesi mbote. Maman nangai Marguerite Bello ya yo yango wana na pesi heureux anniversaire à ma fille, à la mienne na pesi mbote mingi mwana nangai moko Bénédicte Yolo. Plein de bonnes choses nzamba salo bolamu. Kaka ndenge ezalaka mingi Elvis lekisela nga photo ya mwana nangai ya mwana nanga ya kitoko pe ya maena ebisaka bino mingi la sagesse l'intelligence mélangée à la douceur et ça la keloko mo epesa yango kombo Bénédicte Yolo donc oyebisa mutu te que tu es belle ebisa kaka tu es Bénédicte Yolo mbala moko mamango ekoki capacité ya nyonso azali nango maman Valérie Kiama na pesi mbote sika tozali na pesi mbote nanga lisusu mingi na babakuku nyonso ya mokili mobimba na pesi bino mbote na pesi mbote na Will Simba na ngambo kuna musala kitoko la diva ya yo yango oyo na pesi mbote mingi na ba mama nyonso ya biso na pesi mbote lisusu bongo na oyo babengaka chacha la mama Floflo awa de moi ya mami longo na pesi yo mbote mingi Marthe Bikindu Y abakuko za wapi chacha la mama Floflo awa bengela kanga maana ina
ndenge kaka esengelaka na ndenge etambolaka kumar 13 ozomonana te oyokana te. C'est vrai que nga mpe naza neti ka neti te, mais bocomprendre nga na bisaki bino ke po tomesana na makambo ya politiko mayini politiko mpe ezokota kaka malembe. Deuxième chaîne na biso eza wana bosabone massivement ebele to wana. Deuxième chaîne na biso ezali bongo masolo ya Congo ya mboka Congo ezali wana bomesana nango bozwa yango pena mingi ba émission yango tozotiaka pe kuna bomesana nango kaka na lolenge wana jusqu'à ce que nous allons arriver à vous convaincre et le faire comme il se doit. Mais en attendant nazongi mingi apona ko sepela na musala ngo ndenge ezosala malolenge ba film ezomatela ndenge ezosalamela. Donc vraiment système obomemela ba film esala kitoko pe malamu mingi. Vraiment de ce côté au-delà du voile deuxième saison kitoko côté na ngambo mosusu natala côté impact inoubliable grâce Fita na Naomi Boke nango kitoko tonton Gesho tonton Pierrot et les autres, vraiment ça match comme pas permis. Vraiment les leçons que nous tirons de ces films eza kitoko pe malamu mingi. Alors non pardon na ye ana au-delà du voile na otala film ndenge kendela na ye ko mona pena ke bana basi ebele ba obala mabele lo likola ba mbangu la mususu mobali akutanisaki na bambanda misatu mine alobi te fo balanga kaka soko balinga mobali pa ke kaka bali mpona pression ya mwasi yaya libala ezali don ya nzambe yoki pasteur nde ayebisi ye vanda zela nzambe akotindela yo mobali na yo yawe pa nzambe retard ezalaka te. Nzambe soki alobi okozwa na 50 ans tokimi bambangu ozwa te okozwaka ya mabe obetaka mabaku sur mabaku ozomizokisaka kaka yo ozalaka na alima tambola na bonzambe nde okosepela pena mingi yo nzambe akoyeba kopesa yo surtout soki oza na makolo ya nzambe au pied du maître makambo ya kitoko elekanaka kaka mingi kuna ekopesa otala na ye ndenge otepatepa. Donc bakangoli ye na eloko moko mais eloko moko satana atiki na kati ya Nael excusez-moi eloko moko nzambe satana atiki na kati ya Nael ezali motema moto motema soso baninga nyonso babali nga mpe fo nabala ndenge eza bongo yango ozomona bamabala ebele. Après 1 an seulement babayane bakokovanda ensemble te bambangu pema kote oyo le passé ezolanda Naomi kote oyo Fita kuna motema ekomi ye libanga kosalaka bato mabe mpona passé moko ya ndima kaka na kati ya bamabala berere bamabala ebele tozosala lelo ake kopona libala moko ememi na kati ya nkunda mobali akufi bakekisi babebisi mabumu kuna biloko nyonso kanda wana mokili mobimba. C'est le monde entier qui va payer pour son péché. Qui t'a dit? Ah, t'es lunette. Mama Congo. Na te ya ko mikolo nyonso mama Congo yoka kanga te pona nini mama Congo s'il te plaît mama Congo. Pas d'insulte, pas d'injure mama Congo avec mes lunettes. Car ndenge yo pola ta yango na tiango pena mingi na plateau. Na ngina tika ngo pene. On habite photo va na plateau. Po photo loba na maneti entre bata maneti. Nazokoti sape mutami sa to troisième mutamaneti. Photo beta pena lisolo na ndenge singeli pena kimia nyoso. Mama Congo ata yo moko. Bino bozala ka soki bofandi. Bozangi eloko akosala mikolo wana ozana sujet ya koloba te. Tina bibembe bokenda kolanda mama Congo ata yo moko. Ata yo moko mama. Na boyi te ya bolinga bosala contre courant. Biso tozokende boye bato nyonso balingi yo sikoyo po bapesa batya oka il faut ya na contre courant po bato batya oka toyebi système wana nde etambolaka mais na likambo ya bonete ezwi te franchement lukango na makambo mosusu na makambo ndenge mosusu parce que liwo ya mwana mwasi esala pasi na motema makasi. Alors batela mpenza kondima na mama kango longwa na nzela mwana mwasi oyo longwa na terrain wana ozokota esala bien te kitoko te nga na kofanda na bana koexplike yo olobi que parent moko te azali na droit likolo ya mwana aza na droit te likolo ya bana ba parent batikeli oyebi que mwana soki bakende ye na porte ya école badepose batikaki na maboko ya école motekoma responsable na ye si ntongo parent oya kozwa ye soki accident esalemeli ye na kati ya école c'est l'école qui paye tout nayebi te nga mpe nakenda poto nga nayebi ke ya bongo soki abimi na école aux alentours de l'école jusque là l'école est encore responsable kutu na ba quelques mètres soki ekomi na niveau moko boye mwana deya soki abimi na porte ya école caméra elakisi que mwana alongwaki na école na 12h11
Le reste, ce n'est pas la responsabilité de l'école. Aux parents et à l'enfant. Si quand on a moi, on a tiki une école. Na tiki la responsabilité à madame. Yangote? Oui. Certes, madame a droit au salaire na soit lingité. Mais na tiki la responsabilité à madame. Jusque-là, bonnette. Atikali attaque au salaire moi na moko mabete. Pour preuve, au romona ke bana mikie ba ole lisa motema na bango na romona pasi yako. Ya mwana mobwansi oninga ki. Bana ba oloba, ba ole kwa mikolo, ba oloba. Madame na biso, toko suka wapi, biso to kufi madame parce que la douleur elle est tellement forte. Na yebi que yo za raté, o sambela raté. O yebi douleur te. Yo kufela te, yo mona pasité, yo nyonso na to pesa bino. Bino ko bata ba mbongo, bo mona pasité, bo kufela te, bo belisa te, bo na ba problème te. Ya ba tout mususu kende beta na ba problème. Tondimi. Bino ba parfait, ba Melchisedek, bo uta likolo bo koya na si. Na Yesu de ofingai. Siko yebisa ngai biso to te ayo nini. Mama kongo to te ayo nini soki Yesu. Yesu Masia, mobikisi ya bato. Oya mata na kunda, akota na kunda, amati na ekulusu akoti na kunda asekwi. Yo lebe bi makambo wana te. Biso ba to yeba te. To te na Bible, na Coran, livre ni isusu ezala na mokili oyo. Soki na soki coranique, na yebi te. Mais na cas précis. Pardon pe lo mona nzela sala vina. Tika biso bato ndimelaka Yesu lokola bonnette. To sambisa ye. Bana o baleli wana. Soki pena mwana mwasi la ndo sala bango makama mabe, ba lelete. Parce que mwana, ba bi mwana zaka na bolingo moko inconditionnel. Mwana zaka na bolingo moko oyo ezalaka sans mesure. Et puis mwana soko sala ke mabe ata ya ko batama. Pour que nous réaction à mon so muto na yo telema liboso na. Mama Congo malobezo silanga. Na ko kanisa, j'ai beaucoup à te dire par rapport à live na yo sali. Musu ezali que olobi que makama banda ko sala ezalaki contre la loi. Il faut y la biso article o ezo condamné yango surtout na Congo hein. Ya liboso alinéa nini na côté nini. Article yango comme on nini, il y a code de la famille, il y a code de l'école ou il y a wapi. Et ça biso yango, toi nango besoin. Pour le bezali contre la loi. Elvis, c'est la nga yango avant na yamba Sandra. Nazonge la mama Congo muke moto ya osala lango biso na tabata maneti. Tout ce qu'elle faisait avec ses élèves, c'était hors la loi. Bolo bape vérité. Bandeko, webi nga na kondana bandeko poto. Yesa Koufi, on va pas tokoya kolobela ete. Tozo lobela ba o batikali. Bande kwa poto bozana poto, mais et a makamusu ezaka logique ite. Vous trouvez ça logique alors que yozana poto. Batuba na ngana ebinanga enseignement ya Kinshasa ndenge le kakate, mais quand même toyebi que kozala même enseignant, il y a des droits, des devoirs et des obligations. Comme enseignant va prêter serment des choses qu'ils doivent faire et qu'ils ne doivent pas faire. Quand on travaille avec les enfants, toza privé n'a beaucoup de choses. Oh, tokoki ko salate. Est-ce que maîtresse wana azala qui n'a droit? Azala qui n'a droit na niveau académie na Congo kuna. Et puis na ba autorisation, il y a ba parents d'élèves, il y a ba parents ya bana, ya ko filma ka bana na bango. Elle avait ce droit-là, je ne sais pas. Nayebi nenge lekelate pour soka zaki awa na pot na France. Nayebi bamboka mususu te. Ndesi ba kanga ye kala. Ndesi ba longola ye droit ya ko enseigner parce que Merci beaucoup Elvis pour cet élément que tu viens de nous proposer. Maman Congo lobi que ezali hors la loi. Contre la loi même. Comme c'est contre la loi. C'est que ezali na ba texte stipulé que moi si o atangi sera en école soki batikeli ye bana za na droit ya kobina na bana na te koyemba na bana na te. C'est que mama Congo meyi ko nyonso mona mwasi na sala c'est que yo yebi te. Yango na ba tango bo critiquer bato bozora tango ko sala étude de fond te. Il faut bo sala étude de fond. La première des choses, dans la plupart des vidéos de cette dame, ils allaient en cours à l'école. Ils ont pendant ba heure ya enseignement te. Ils ont en cours à l'école. Et na cours à l'école
ezali place aux récréation et salamaka rassemblement va bakota classe et salamaka makambo belé salamaka na bekole belé lelo basambela avant bakota classe eza stipulé wapi na loi ya Congo mama Congo na yebite soki nanu boye nyango na bisaka bino bino bokenda rapoto boya ko visiter makambo de na Congo te botuna kata mo ntango ngo sala analyse bongo obengi ata yango nde babenga ngo ko traiter information eloko ebebisa makambo eza pona mutu esa koma na téléphone akoma journaliste yango nde koma problème le traitement de l'information pendant ce temps où tu es en train de traiter l'information prends ton téléphone essaie d'appeler batu ya mibeko bayi mibeko tuni bango est-ce que ça contre la loi oui ou non si ça contre la loi ba pesa op article moi j'attends ça et puis je veux revenir encore pour toi yebisanga contre la loi na parti wana eza wapi ça c'est la première des choses la deuxième des choses ba vidéo wana esala makaming na cours ya récréation na rassemblement aloba yango pe na interview na ezali Elvis rotiela biso yango alobi na linga kopesa bana ogete potango ba okota na classe pona okende kotanga bazala na humeur à bien boyebi situation ya Congo ndenge ezotambola boyebi ba pasi oyo ba parents bazoyoka boyebi ba condition bana babimelaka na bandako na Congo te le musu boloba mwana musu le musu depuis lobi ali akite mes parents ebisi ekende classe eza pona venir na ye mwana na okende classe na intention nini na ba attitude nini na ba état nini aokende les classes mwana mususu maman neti jamais atikala koyebisa je t'aime ka madame mwana mutu atikala koyebisa je t'aime donc avant bobanda kojugaka mutu bofingaka mutu bolobaka makambo oza nango besoin koloba bozwaka nanu ntango ya koyeba kotalaka mwasi oyo alobi nini biloko bato lokola bamama Congo nde bobanda kobundisa mwana mwasi oyo Elvis tiela ngai image ya place oyo bacapturé il y avait une femme qui était en train de crier dire, rappeler à Bonnette que naza na makambo koyebisa yo mais na yebi ndenge ko atteindre ete mais sambela makasi parce que vie na est en danger. C'est la biso yango pendant que je suis en train de parler et les carapo ils avaient écrit et traversera batu batanga yango. J'ai contacté cette dame, j'ai contacté la dame pour lui poser la question de savoir bitumba combien mwana mwasi wa azalaki nango. Pour la bonne mona que batu balobaka na Congo ke mutu akufi ya liwe normal te obino bolekisi na Congo ne bozalaka wana esaka ka mutu akufaka normal te si na Congo ya lelo ebela ba jeune ba akufa na normal te misusu bakoti na mabe misusu basali ba rencontre à mabe misusu bango mo ba précipiter liwe na bango ainsi de suite misusu par jalousie pire jalousie pour akende bien azo évoluer bien makamune ezo simba okende ngona ndenge na ye bato baye baluki ba détruire ba vandisi na si misusu mibali tolinga mitema na bango likundu alingi mwasi ala na zuwa ya mwasi aza na ye po mwasi azo gagner le musuko lekai le musuko azo mona ke mwasi azo bonga mingi mibali musuko ba lula na bete loko moko boy okufi ok yona moi je vous dis que yona biloko azongela ke banango tozo ba leso azongela oka ancho azongeli yo po afinir nzamba olongolo wana zolinka okanga maka wana mama Congo eloko moko te mwasi na salaki contre la loi donc si on atali bien parmi batu oyo bazaki d'accord à ce que ba suspendre cette dame mama Congo était là wani bolingo cracher la ba mémoire ya batu. Est-ce que de son vivant, ou bien boyo azou, hôtel kitoko ya mwasi wana et ça le monter ma passe. Donc tant hôtel aza kitoko, azo progresser, ba to ba lingi ba aimer ba vidéo na ye, bino mité mes baby. Mala mwa kufa, aza na bo moité. Lelo bino bandi ko condamner. To me kana nous ko sala analyse ou bien to me ka ko sala micro trottoir. Sandra, Nadège, faut to sala eloko wana. To luka ba parents ya ba élève wana. Tout na bango soki baza d'accord to te ya makambo madame mona ndosa na bana sur 100% ba parents 99 baza d'accord pour preuve ba parents ebele ba accompagner bana na bango na matanga wana zéro mona sorti accord ne peut comprendre eloko nyonso même oyo tanga na loi eza batunde ba koma yango bobo sana rango te batunde ba koma yango loi
bavandi bamoni ke loko eza malamu eloko eza malamu te tolongola to baniro na milieu ya société. Donc soki pe mutu moko aya na innovation na domaine moko boye lokola oyo madame ayaki nango, c'est quelque chose à louer. Ya kokotisa na banal ko sepela nango e ko mata na système éducatif na biso. Na système éducatif na biso plutôt. Et ce sont des gens comme ça ne batikaka ba marque ka histoire. Soki les autres pelisa en poule parce que mutu moko alamuka sala ka en poule. Pour ni olingi te pe bonnette et loko ya memi loko esengo na kati ya bana et ba loko implanter yango pe na kati ya enseignement ça la bana bien. Tu sais le bien, la joie que cette dame transmettait à ses enfants. Est-ce que si aujourd'hui temps organise moi tambala moko. Nga moi netike depuis bon mois nga. Na yebi affection parenté. Mon attention na moni muta mukolo na parent na ye na maman na papa ni na mitu na la sensation c'est quoi? Ba yo ka ndenge nini? So na papa na maman na yebi yango te. Nga na yebi ko senga noko te. Na ranete. O noko kota papa. Ya kota maman na yebi nde ba senga bango te. Na yebi te. Je sais pas comment on prend son téléphone ou on a problème. Aussi téléphone non composé numéro papa le. Ya maman kulutu ya tata moi si na yebi yango te. Surtout que la famille de ma mère je connais pas. Na kota papa na yebi makambo wana te. Siko oyebi quand je parle de ça c'est avec un cœur meurtri hein de na obeta lisolo wana parce que je pouvais avoir une dame lokola bonnette madame nanga ya classe. Elle allait me pousser encore plus loin dans mes études, me rassurer encore une fois. Et ça n'a pas na musu bazo perdre ma vie na bango pour ba rassurer te. Rien que parce que la mondita et bisaka na litoi que je t'aime. Que tu comptes beaucoup pour moi. J'aimerais te voir encore demain. Ainsi de suite. Bah, donc, si on vivre, bah, subir vie, on va vivre. Donc, on va vivre pour on va qui est na paiement. Mais au fond, pour ça, mon kilissé, si là. Pour qu'il ne faut pas ôter vie. Rappelle-toi des orphelins. Moi-même, je connais ça. Oh, combien, bah, on a besoin. Mon toi, vas-y. Tu es intelligente. Tu es belle. Tu peux oser. Une phrase wana ya assurance de soigner n'écrire na kati ya motema ya mwana to ya moto mikolo ba sala ba dépression po bazangi bolingo bazangi je t'aime entre autres yo moko mama kongo na manque ya bolingo nde komisaka bilobela makasi oyebi ndenge ni eswaka oyebi yango ndenge ni eswaka kozanga bolingo kozanga moto oyebi soki na lingaka yo otie pena mutu no na lipeka na yo obandi obeta pena lisolo ayoki yo kobande bandeli suka kati yo te après ce bébé tu avais raison ayebi na yeko na faute matikeli bébé na ozo no raison. Lingama bien maman Congo, comprendre que biloko mususu. Comprendre c'est quoi l'amour pour ne pas blesser les autres. Au moins ni muto ayebi bolingo. Aye barake loko na ko sala ngo mutu te. O tinda ete. Par amour ça je peux pas faire. Par amour ça je peux pas faire. Siko bana wana. Soki mikolo ba odoka na ba réseaux sociaux likola ko zanga bolingo. Mikolo ba doki pona ko zanga bolingo. Imagine combien un enfant innocent a besoin d'affection, d'amour. Siko madame moko ba pesa yango. Ya ofele parce que normalement na plat ba parents ba foutre la ramonga minéral ba tia partie madame Bonnette te azaki mutu moko fallait ba longola ka moi monta moko boy ba parents tant ba ya ba pesa kango to pesi pour na affection madame Bonnette pour na ba na biso. Je crois que ces enfants témoignent auprès de leurs parents ce que madame Bonnette représente pour eux. Et je parie que ba mi sous même ba note na bango ya classe et ko kita parce que équilibre na bango mental et kiti le fait que kozanga madame Bonnette et ceux qui penza to zaki na ba pays moko développer lisusu banki va continuer là-bas dans un système moko ya créer madame moko na forme ya madame Bonnette donc na biloko madame Bonnette pour permettre de maintenir l'équilibre. Même il y aura même des enfants qui vont refuser d'aller à l'école. Si tout ça va coûter madame moko ma casse dessous après madame Bonnette compliqué. Donc laisse tomber. Ngana tuni le bipo ya yemi sarabana batabini abini sarabango. Mais madame mama Congo yo sala chant na kati école te. Nana sala chanter ne toza biso nyoso a pour ya chant pas kota ngot on le dit liboso ma professeur ko ta biso il faut que tu danses so zo yembo zo ningana te ba biso te o ko yemba bongo te fo yembo so la gestuelle ça fait partie de l'éducation na école kuna pa na bino kuna na poto ba yemba ka mama Congo ko si ba yemba ka pour ya chant ezalaka ya récitation ezalaka tout ça que na ba branche muso ya théâtre bana wana ba beta kapena ba beta scène na kati ya classe bana miki na kati ya ba travaux parascolaires yo na kotangela na moni poto wana
na kotangelo yango manako ovanda kuna otangisaka na bécole soit disant otangisaka na yemi te so okombolaka na école to otangisaka te olandelaka bana po soki pene olandelaka bana ye kotangisaka bana na école kuna okoloba makambo olobi wana te ça eza inclus na kati ya programme ya éducation récitation eza écrit na programme ya récitation récréation basala yango mpona bana base récréer hein otangi moto échauffé faut bouger on récréer on naître on se refaire sikoyo makambo yango yebisa biso ke bino kuna na école na bino wana bana bayembaka te baoniata pena gauche droite idée gauche droite basala yango te vous êtes mauvais comme ça les noirs pourquoi poni mutu muda mutiema mabe ya modèle oyo yo na royal lobby na sisi te na yika mwa morso yo kimeka na développer na tiki ndeko akota Sandra na ye na bengi Sandra to banda na film et puis après tokei na mama Congo tokozaka ya kotelele na yambi yo Sandra o aza bakuku moko bomesana na ye bomesana na bakuku oyo désormais bondozoka ye to bandozoka ye pe et puis bobeti pe tour pe na chaîne na yo chaîne na nuko moni Info du Monde TV eza pona bino ba ange ya solo hein obike na yo kana mama baku ba be okima o ba kimi sana terrain na ebite mona okina est-ce que moi na sila ba okimisa na terrain to biso ne to kimisa o comprendre ngo hein biso okimisa bango tikolo ba ko karate ba kima rapo ba ko karate biso te OK ba ange adorable ya solo wana biso manzambe puis biso na baku na lola tokoza na place na biso mo bote biso ka babaku esika wa ça déjà non oui babaku oui na ebika ko ezala kati ya bible siko na lola pena ba réservoir place mo boto nozala kuna na mabeto ka sana neni to banda ngo na mokili hein vraiment babaku olinga mo bino boya ko s'abonner pe na Info du Monde TV parce que kuna to bandolobela ka mami mams na biso asala musala kitoko tolanda bafilme na biso tolanda ngo na amour tolanda ngo na amour la totiaka bageme wana ezala parce que tolingaka sila tolingaka SB puis tolingaka les abacook de SB exactement biso na bachaîne nyonso tozala kaka kuna pe na oyo ya misatu namoni troisième non ebandi na SB cinéma kala mingi te filme nango ezokota nameka moko tieke mais eza nano te olingaka mams kwani nalingaka mams asala mosala na ye kitoko depuis groupe ya kala je pas si nakotanga tanga na eza problème te tobinemi te biso elombe tofiakulaka depuis groupe na biso papa na biso elombe nalinga mams na barole nyonso donc nga naza kolingana nga mali batéâtre te mais vu que mams aza kosepesanga na motema motema wana kutu na sai na ochaîne te nasepelaka na ye puis ezalaka na filme moko boye asalaka role bapesaka mams a jouer eloko omesalamaki na krake ye filme nini wana ezala role filme soki nabi naloba oyeba te po ya biso moko eleki no ebele tosavoure na ya biso naye biso naokoka te ntango akokanga ya babisusu eza nde naye nayebikaka oyo mams na biso ajouaka azalaki amina peshanga e peshanga na libala na ye eye koarrive ka ndenge ezala botambola na kiamitié nde tozalaka wana botambola na kiamitié na bino epui peshanga nde or sila akataka na ye batrompe te akosi alobi ote omwende oza na libala bekokota wana efutu banosalaka bavoyage fo keka hôpital bato batuna kuna na kataka ya ngai ye mpe peshanga comme azala kolanda sila to ake bakati ye aolanda aveuglement ake bakati ye e après ekosala ke amoni sila komi na zemi elekela alobi me ndeni yo olobai na abi mama yo olandai ngai ngai azala lokola montrete emo napesi nayebisi yo eboma ngai partout wana na bino esalamabandeko bapesa biso titre nango na commentaire vraiment esala biso bien vraiment na senti penaki vraiment mse banda lelo te aboti babengaki pomba parce que abandaki pomba na ye déjà depuis pomba ya scène donc voilà pomba ya scène voilà ndenge wana nde ekendaka mingi mutu nde mingi mi ba œuvre balobi soko oza artiste
mingi so na ba œuvre na yo so na makambo yebi ko sala mingi te ka produit no poka la mingi te bo mesana na biso ba ine so ba banda roya na sima na ngana bino na popera bino bombo moko ya simizo ya kala mingi te ya ya kitoko ko za so to lobela makambo mams ko mona ba video ko poussa na pene to ko tia yango po yango za la bombe na biso pe ya solo eloko bozali pena ko senga yango mingi mais sinon Sandra maman Sandra namoni baba ko balamuki na désordre comme kota na film veni nozomi tout les alignon vraiment eza vie que musala mam sapese omoni pele o monsieur Zarani vie que ba bitumbe ye baba ko bamoni te toko tika mam sina biso boyete parce que baba ko bazwaki moi menace to mona evma ba na ba film na biso ezozwa mamo temps po ezwa ba vue ezwa ma tant moi mingi pe ba commentaire mais ezai ma mingi sote mais baba ko ba yo ko remarquer bon biso moko baba ko to pesa kas elenge puis to yaka to tsaka biloko na sane vu que to lia yango bien mais ko so to sala yango te et ça là que mam sina biso azala na sime puis bango bazala likolo exactement et baba ko na l'air na benga rabino bozala ba fan moko fidèle vraiment tozo la kisa yango ngai na yebi na épisode na biso parce que awa kaka non ezaki ya puis na coach na mono baba na aimé puis na tcheko matia parce que mams azo sala musala moko yo etikala jamais kozala na Congo eza na mutu moko to moni mabe na biso ba congolais puis ba congolaises mabe na biso eza tolingana na kondima mate exactement il faut kondima moninga na époque na ye oyo toza eza époque ya mams mutabo yango o akobo yango c'est que ozaka mutema mabe ba na époque nyonso ba batamola mibale batamola mibale Fadina Ferry Kofi na Papa Yemba ibanoke ka bongo bosi ko na époque ya sila bisalo nani atana na yo na tout na époque na biso bon c'était pas na époque na biso au théâtre na ba pays oyo peut-être ba Lagos otie ba koza mena awa na biso atwa na mboka na biso yaka mamse yaka yemoko c'est pas eza kaka ya tout lo bande nini ko tala kaka banda to banda na ba film na biso bino boza bobaka bozaka numéro 1 soi-disant mais to mona biso bato toza l'échec to ya o le kabino koka moi wazo keza koka non ka kuno like ça que azayi moko azayi unique boya nde bino nde boya kosimbela mbana alakisa bino ya solo boya kosimbela mbana toucher à la pente de la route pour sentir force moko ezala dégager tout ayeka oyoka neni makambo epesa mina otuti eka boyoka mama makambo epesi mais bakozwa pe nyonso te po mwana nganga jamais alakisa me mwana ye nyonso jamais même côté wana na longola keka mpona mosala mais oyebi ke bafilme na biso ozolanda au-delà du mal olanda ngo très bien kitoko makasi yango nde naninga na tuno kutu beta na mwa lisolo ya au-delà du mal po ifo tozwa pena ntango ya kofanda wana lelo te wana ata lobi bazela biso mpona yebi ke batya bacommentaire so bolingi Sandra zonga bokomaka na commentaire tolingi azonga lisusu azonga lobi bomona ye wana po filme pena ya koloba ezali mais yo pesa biso nanu na mwa lombango pe ko briefer biso mukie au-delà du mal yo ba leçon combien on retiré na kati na première saison pe na deuxième saison non to bana na première to banzo mukie na première saison ozupe na deuxième tant to fan na net robeta pe na détail nyonso na ma photo vanda parce que wana ezelo ko foko loba na moi si votre nito sangisa na ba sujet mususu na ba sujet déjà to sangisa ba sujet mususu et ko zabiso tango mola mais lobi siko to vendre la kaka film pour micro photo ça la pena étude ya film yango na bino soko bolandi côté boke pe na chaîne ya Sandra boke pe kolanda po na Info du Monde TV Info du Monde TV yango na bo s'abonner kuna pe belé po azobeta yango pe kitoko makasi ilo ba mboka vraiment na première partie na biso to landaki wana mams aki côté ya biso biso bato ke tozala na moi pressé ozobota te okei koluka kosunga nzambe babongo kosunga nzambe tena sunga nzambe mpo nzambe aopesa te ezokende mwa malembe nde wana na première partie na biso nde tomona ndenge elekaki mama wana ye ayaki mpona koyede nzambe ayaki mpona koyede nzambe azopesa bana
tomoni bana na kati ya libumu autia mai na kati ya libumu mwana aza te na kati mwana aza te mais zemi ya 2 mois ekomi okwa zemi ya 8 mois exactement zemi ya 2 mois nga na mituni na obi lokwa mama na biso tendresse mama tendresse azalaki na lokwa moto pe ya 2 côtés côté ngambu boye ya pasteur akei te nga mpe fo naya kaka naya na nga na nga bo te tozongaka epa mama na kati komo bapria nzambe bongo te ya nzambe eyaka malembe ça fait makolo nyonso mibale na esika nyonso mibale na kati soki ozozela ya nzambe na vanda ndenge bakuke eloba attends là elle s'accomplira certainement ye vi ke alingaki azwa yango vite epuis akendaki kokima epai ya mama na biso akosunga nzambe moyo kosunga wana mama skola ye mpe vike azalaki mama oyo azwi na ye wana eza kibonganga na kala bamama na biso aka bazala kobenga bazebola eza na bakombo nango ezala kobengama bazebola banini vike monde ekoma évolue bakoma okima bato bazalaka koya kotalisa bamaboko kala aotala maboko na yo epuis bato baza kobetisa bazeke bango wana bakoma na baprophète bakoma baprophétesse bango wana bakima na église donc ye mpe amipesika kolasaka ete nzambe na nga asungaka parce que tozalaka na nzambe na biso nzambe omaka oyo oyebi ke nzambe onga na priaka aza nzambe oyo ke akela mokili mais na mokili oyo toza na bapetit dieu yo mpo oza petit dieu nga mpe na petit dieu bible moto elobi yango siko bamama wana bazoya mpona kosunga nzambe donc nzambe lokola ye akomisa biso mpe toza bapetit dieu donc tokozala kapasité ya kosala oyo mpe nzambe aosala tomoni na filme ya biso na première partie mama azosunga azopesa bato babota azopesa bato mabala mais ekoma na mwana na ye na ye moko mwana azotambola eyindeli ye nganga apesaka mpe akokaka kolibere mutu te ata soki asaleli yo mabe atinde oyebi asala moto mabe osali yaka otia ya mwana na longola o deja nasali kasi oyo eza bakisi nango basalaka atioke obosana atravaille obosana nganga apesaka nyonso te donc parti wana eza deja mamsi alakisi biso eza leson monene ya kolakisama ke sb ezali groupe oyo ezokambama parce que nzambe asali ke sb ezala bokoki koya kobundisa sb me bokolonga yango te tomoni na filme no bazwi na bango bazemi mais ekoarrive ke bazemi oyo bazwaki wana misusu bakoti mabele donc bino bato boya obundisa nga wana ma ezoloba na sb bino bato bozobundisa sb sor na bino eza mabele parce que oyo nzambe asimbi moto akoki jamais koya kolongola yango donc filme na biso eteyi nga na makambo ebele okokobeta lisolo na yo epai ya nani okokolia na nani okozala na nani na filme na biso eteyi biso vraiment makambo ebele tomoni me après délivrance wana toke na deuxième saison na biso ne azwi na ye délivrance délivrance oyo oke koluka ngo epa nzambe bakopesa na bango délivrance nzambe kuta oyo bakute bakopesa vike nzambe akodélivre yo parce que oza corps âme esprit na yo oza na besoin ya délivrance ne azwi délivrance yaya après kozwa délivrance eza na bamakambo mpe elandaka délivrance non exactement sikoyo yo ozaka pressé il faut qu'on nazwa mbala lelo libala mbamolo bina wana atanzaba pesa nyonso te otala nzambe efa tala ke mwana onde na délivre na otala est-ce que kokima otambola na eza nini oui ozoprier na yo nganga mpe apriaka nganga mpe akotaka mpe aokosa mpe asimbi biblia tomona yango tomata bangomba omatima ngomba prophète moko aya opesa o prophétie mais aza na ye mpe ya nzambe te aopesa mpe aobeta mpe biloko mpe otali c'est ça diable pas lobaka na ye eloko eleki presse libala nazwaka libala oui bafille ya lelo mingi mpe bakomi bongo misusu ti lelo bamama mosusu baza baosukola bazali bafille ebele oyo tozomona lelo libala bali après
un an et 6 mois et libale panzani tomona ngo mingi baokima parce que moninga na nga balaki moninga na nga asalaki ya concurrence tokoma otambola nango moninga na nga sombisaki wana namonaki lokola mamsi na biso ndenge alinga komema basaki na chere bongo basaki ma ekombo mamsi amema esaki wana nga mpe kaifuna kende nayebi mamsi ake o bashute ye bieke esimba pe te me bakomi banouveau riche banouveau riche bakomi banouveau riche mamsi abengi bango bongo na filme mamsi aye banouveau riche bango biloko baosimba pe tozwa bango na ezwa te yaya banango te eza yoka makila eza te elamba po esimba nzoto esimba kande bobengaka o makolo soso alinga mpe kolia soso nayebi ti balata pe soki alati baleki bino aleki bino bino soki makolo etonda o makolo ngombe topesi bino makolo ngombe kutu tiaka makolo elefa ok bazwa na kutu bazwa me bilamba bozolata esimba te nde kokamwa mamsida eloko wana abotama nango depuis nga nayeba na banda otala mamsi lelo te depuis na abanda kabela milai kala tobike mk na ye ofungola o eloko moko ngai soki lelo mpe bon nazala otala nanga mamsi nazala otala nanga mamsi nazala olinga ye viki barole na ye epuis nasepelaka nango mais soki nazwa force wana ya koya kolobelaka mamsi eza mpona yo nafunga yango ka lelo namona bato osala bakomante te soki ngai nakomona mamsi eza likolo na yo na sepela nga soki na chaîne na nga wana ya kalaoyo eza chaîne ya sika nakoma kolobela mamsi parce que natali na ngambo natali na ngambo ape nazala mpe moto mpe na prière trop namoyima awa mako prière ezali naleli fait froid d'eau fait chaud au cœur oyebaka te pourquoi batia o pembe na mamsi ozala na ofi moko calme ozala mwasa prière oza na mosala makasi osala epa mamsi donc ozalaka pembe parce que nga nalobela mamsi mpo na yo nalobi yango vraiment bababongo na maki alingaka mamsi mpo na solo nga nalobela mamsi mpo na ye nalanda mwa baanalyse nde naobi wana kuta va toyebana nga obi mwa moso alobaki tukobwendeni mamsi ajouaka bien barole na ye akarna yango très bien donc ye mpe azosala baanalyse na ye azolobela mamsi kitoko anga mpe nakoomeka wana ochaîne yana oyo ebande nazotepatepa na chaîne mpo nazwa monétisation problème naobi epuis naye kosola na garçon moko boye mpe aza kolobela mamsi mpe naobi nga naza na besoin balobelaka mamsi abi we lobela yo komona bakoya mobondo seri wana nayo esika okoma mobondo ngabi bakoya mobondo banabi babakupe balalaka te ngabi ya solo babakupe yango siko banda wana naza sokolanda lisusu baépisode ya mamsi nayebaka kutu te ke sd ezalaka etu abi te kotaka loba na bandi siko vike na olanda yo nakoma oyiba mayele na yo baide na yo koloba ngabi nayebi ke nainspiraka bato ebele ata balingaka kondima te mais bon baondimaka te mpo baya mitema mabe mamsi asali mosala makasi baondima ye te la vie c'est comme ça moto mpo andima yo donc fo bozala kaka nzambe ezala na kati ya moto po azala reconnaissant na bonzambe mpe epuis bozala ide moko mpo moto andima yo nakoti nazwi banini no nazwaki nano analyse no moko osalaki na kopi yango nazwi mpo tai ya kobanda koyokaka yango babino place oyo nde fona bandoloba boye non balobaka se ya mesi bakuki etunga mokolo liboso nakoki te nabandi nakoseka nga mona seki epuis deuxième jour nde naye komeka kaka lere na tie namoni mwasi ya bakupe depuis Brazzaville ngabi mama nde ezala nde boye mwasi ya bakupe depuis Bruxelles ngabi epesi nga sikoyo avi wana ya kolobelaka mamsi epuis na matanga ya mama na biso tiala mwana oyo autaki kotika biso namoni mpe mamsi aye mamsi ayaka na leki na ye aisha okoko biso olobelaka deja wana epuis le naolobela mamsi nalia nanga mbongo ya mamsi te bato mi balobaka te bato oyo mamsi atilokuta
namona yango mama misa yebaka ngai te me ngai nazwaka monétisation bongo mpe ekomi okota na chaîne mpona nazalobela mani ntango obandi bongo mpe wana kaka nazwi monétisation mbala moko ba aire nange ekoki koloba bongo mpe bandi okota komba lipamboli sikoyo jour yango collègue nanga mo totambola naye na bed alobi nanga alobi sa nanga na kokende na ngai te ngabi te mama tokende kaka tokende ba nayebaka mpe teke mamisa koya matanga tyala mwana ya mama tyala mwana oyo ezalaka boye na maisha pa eza na maisha balela na maisha toye kokende wana e mamisa ye baye na aisha okoko bakoti wana ye namoi oyo aisha mamisa ngabi te ngai maifo nakende pama na se présenter parce que akoyeba ngai te nakepe pa mams aza na douceur moko simplicité na se présenter obi ya solo mais komo olukaka ngai te kaka ndenge asekisaka na ye wana obi mais mpo ona olukaka ngai te ngai abi mams na oluka na ozwa wata abi non ngai mpo ozwa nga soki oza kaka bakuki ozwa nao ngai to bandosinga bi ya mams nazwa foto na yo epuis naye kozwa foto na ye natiaka ngo ma na chaîne na nga etikalaka ma mpe bongo mpo babakuki bamona make nonga ma na olobela na nga mams alingaki na bi abi yaya nakeye te nga bi donc comment moto akozala simple boye mpe jour yango azalaka nani mama ni mama olive bazalaka na ye nga bi akozala na simplicité boye koma mama oyo donc banda wana mpe epesanga force te mwana mwasi wana po topambolaka ye ifo topambolaka ye mwana mwasi wana bozwa mpenza ntango ya kofanda malamu bokoti na chaîne na ye abakuku na biso ya depuis ntongo bokende kotalaka yango bomonaka yango na témoignage alingaki kopesa lelo nanu po efongola bino lisusu ntango akofanda na plateau kobeta lisolo ya filme boyamba ye mpena na maboko ya kofungwama bobeta mpe tour na chaîne na ye pesa biso susu nkombo Info du Monde TV yango wana eza yango moko bakomona nini logo eza ndenge nini logo eza elongi nanga moko ka elongi bomoni yo ya kitoko oyo yango wana mpe kaka te mpe kaka na Info du Monde TV bokomona yango bongo mama Sandra opesi babakuki rendez-vous nini mpe ya ndenge nini rendez-vous ya émission oyo ekosalama esika tokovandela filme wama tovandela filme mpo so tobi tovandela yango makasi lelo vike ekoti kala mingi te awa po tozwa ta ya kokonsome yango donc rendez-vous okaka napesi na baku tokonsome bafilme ya biso nde ekoti tokonsome mpe kopartage oyo ma tokozala nango mposa parce que la toomona bafilme ya biso ezomata ezosala mpe ke mams na biso akendaka ndenge okende wana esiko fona nata lunette mpo sujet tokomi avant toclôturer nga nalongola lata mama po eza sujet bato mazwi te bato maneti babengaka biso bato maneti ocomprendre ok donc là tozolata ngo tokomaka kotali na se moko ozongisi mpo makambo mama kongo azosala ye mpe ndenge alataka lunette yango tolateli maneti mama kongo oyoki te nzambe na balede ya kochauffe awa me nayebaka ye fo kota ekotisa olobi nde tokozonga asala babétise accumulaka babétise alobi makambo bonete banda kosala ezalaki contre la loi kosekisa bana koyembisa bango nde banda oyebisa bango binisa bango wana badanse bana banda obina ainsi de suite banda osala mabe eza mabe normalement na bapays ezali organise aza moto fale bakanga ye bakanga naye Bonnet. Ok. Oneke mama kongo ya moko na sekaka parce que omoni mokolo soko ovite na rang na yo ya kimokolo te obandaka toujours kokita mama kongo vraiment ata yo moko mwa dignité wana ya kibomwasi respect oyo bapesaka na mwasi pifo ozalaka nango te mama kongo ti oyaka movandi oye te nga nakolobela boye nakoloba boye oyoka yango na ndeni ozala na mobali na ndako na mituna maso moto ozala mobali na ndako mobali fo apesa otoli te nalingi azala na mobali te mpo nga otolanda bavideo na ye na ya nango kutu awa na otolanda bavideo na ye mama kongo mipesa respect moto soki akufa moni na mokili yo kaka yo mama kongo babibembe oyaka
tomona awa mama na biso auto tika biso mamwasa pasteur Marcelo ofinga eboyo critique ke zongi libembe et puis abasa kitoko ndafinga bango baso oyo ozofinga omitali nanu zwa mana miroir zwa bafoto na bango omitali baza basi kitoko parce que batolobaka ke mabele ezwaka baoyo eza biso baoyo towana biso kitoko te nde totikalaka parce que soki ozofinga parce que oyebi ke yo leki bango na mabe po yo otikala na okufa na yo te mama kongo mipesa respect omoi na ka ya matanga ya madame na biso elombe tikela biso na otoloba pardon ezalaki bien ezalaki mabe nani tomona bana mosusu ngai na mwana nga mobali nazasu na otili ekole soki akomi kaka na porte na flambeau amoni kaka prince wana ya flambeau mwana kobanda mbangu kaka flambeau nde ezala na prince akobanda mbangu fo baroulage balanda ye sikoyo soki ndenge na ekole wana madame na biso oyo madame aso totika biso bone elombe azalaki na ekole wana ese mwana okima po ayebi ke madame asekisaka madame ya moko mpe mwana mosusu nga na moni mwana mosusu alobi ke non saki oyo nazongeli classe eza madame asalaki badon asalaki don na ekole puis basket oyo nalati eza madame moto eza ya mabe estce akosala badon wana soki ezalaki mabe parti ya badon mama kongo alobeli yango te osala babia mingi amoni mwana klase mosusu aza salite aza propreté moko asombeli elamba abongisi azwi alatisi azongisi na ndako baparent baosikoyo ye bango na poto kuna tomonaka makambo wana ezalaka no bazalaka na bakantine bazala na banini bazala makambo ebele sikoyo bango na poto kuna babinaka te bana baeleve na kamwe yo babinaka te yango baconfine yango fo kozala confine po mwana ntango akei na classe oyo ambiance oyo akuta na classe yango nde kozonga nango lobi azasuna esengo azongi mpe ndako aoka mpe mposaka nakendeka ekole nazalaka na ekole vike madame na biso madame aza gentil madame iboye mama madame afesa madame parce que ezalaka ejoua rôle makasi yo na ndako ozotravaille ndeke yo mama komo okendaka kotravaille wana kofingaka bato bana na yo basko na ekole o madame totaka madame na biso elombe aza na kati ekole wana omona yango mabe to omona yango malamu nakamwa mama kongo tokozongela wana analyse pe ya kofanda pende esika oyo bayeba kokanga ye te bakanga ye vraiment na bainjure wana te afinga bata poto to yana so ekosalama na ndenge mama na ngai ozala na France Jean-Marie Le Pen baza kuna bauti kokanga Sarkozy bakondane ye akoka moyo ofinga bato ofinga bango so bapesi mwaka niaka te akenda kokende me na mwa aja mema makongo me ozalaka mpe na Congo ozalaka mpe na Afrique asala pour achante te wanoyeba observe gauche droite inde ye mpe bakokangela ngo mpe baprof fo gauche droite bakanga baekole catholique ekole nyonso basala gauche rassemblement esalamaka na ekole nyonso na ebande apo kokota bacour na Congo nyonso basalaamakuta esi na baya yo na baya makasi parce que nazo bien ozala tataki nalemba manga kongo mpona bonnet faut quand même toloba parce que c'est injure te meleki mutu mwaye aye epa na yo eza te et puis tomoni message wana oyo euti koleka ndeko moko akomelaki déjà bonnet que abanda kosentir kazali na danger et que asambela makasi azali mpenza menacé et tout yango wana elvis aolekisela biso yango pendant que tozali kosolola awa yo mpona yo kokoloba nini par rapport à message wana est ce que mwana mwasi asali mabe ndenge alobaki ye te bon nzambe alobaka yango mpe tolobaka na vie banegeaka motu te message nyonso te zwa soki omoniki eza ya mabe olongoli me ya kofinga te nini olongoli parce que nzambe akotalisa yo te nzambe akoya kolobela yo à travers bato bapasse message po ochange soit so ozalaki otambola mabe to so ozalaki malade biso tomona yango motu ma akufi bozobelisa la bozobelisa wana mwana moto akufa alotisi ndoto bosobela ye kisi boye ameli mpe abiki des fois ça arrive omwa mpe moto mpe atelemi te koko kuta alotisa ye biso ndoto wana epi tosali esili banegligeaka message nyonso te bon na ka wana tokoloba la dame eza déjà trop tard eza te soki alukaki ye
que bakoti surtout sur le message en Nzambe atika na culpabilité na kati na donc il faut asenga Nzambe pardon makasi parce que si peut appeler ça un message on a madame na obelate bon là okoya nango siko pour servir te na batunde ba capturer ba mission pas akena ko ça commentaire na compte ya madame Elombe nde bato bakangi bafoto babi ezalaki nini ndo leko yebisa ye mpona nini olukaki ye te ifalo yebisa ye mpona nini osalaki befort ya koatteindre ye te mwana mwasi bato azalaki ne pe ouverte et tout ça mpona nini alukaki ye vraiment parce que na minute aza déjà kuna na morgue aza déjà na place ya malili même si aye ata ntango bandaki kobela ifale comme koluka ye ntango azobela peut-être que solution moko elingi eluka te na nzela losambo na lolenge moko bato mosusu oyebi période moko série na okende poto na beta lisolo wana na famille na ngai ya yo vraiment na biso poto vraiment oza okende no ngo poto wana to banda beta avion to ndo saka na ngo mais mama mokili bato ebele balingani to bafana télévision na mabele to kufa to sambwa babelisi mwana basali makambo ebele mais nzambe tellement za na bon moi donc ba vie na biso wana ke retour biso biso nzela moko na avion avec ba âge adorable on va to koma na biso donc nazui nakelaki na banda ko makambo na kolinga nzambe ebanda buta bomwana mpo nzambe azwa biso na bomwana baorphelin oyo ya pamba oyo bakanelaka biso ke tokotanga te tokoyeba kosala deux phrases ya français te bafamille na fibi na oyo ekosuka mabe na mosusu mpe tosala baerreur mosusu na bomwana mpo tozalaki bana mike na se confie mpa na oyo naza na mosusu na 16 ans 17 ans 15 ans yo bandi koloba nanga makambo moko boye mosusu ebungisaki ngai mpe nzela mais toseresesisa noki mpe topona kosala choix ya bien oyo topona nzambe totikala na ye ti lelo nzambe akolisi biso tino lelo toti prière na silisi nazozonga mpona na compléter ba message kande tozora ngo toti prière na ozonga zaki na mwana na ngai azozonga na ba 2010 2011 et 2011 nazwi sikoyo mwana azali mokie toti église tozozonga il fallait na déposer ezalaki séminaire te wana yi dimanche tozozonga mpo fallait séminaire ebanda lundi il fallait sikoyo nazonga na église je crois c'est wana napesi frère Michel Bakenda Mbote papa na Rigini papa pasteur Jean-Baptiste Soubela. Quand tu bimi, je crois que il est au moins ça, il est au moins il ça la maman fait tout ça va vous là. Même là tu comme moi na bon na o tchako mo pas bateau zé qui belé, obi kana église là na ligne. Quand tu zo bima et le voyage n'était plus loin. Il pene ya voyage. Na sambela ki mingi pour la bande le bande mais est-ce qu'il faut que je parte? Pour la comment est-ce que on voyage pour na ke fanda. Na bien est-ce qu'il faut na ke descendre ndo ka passe na kotika moi parce que ba visa tant bimi moi na zo visiter. Na bien na kotika moi na e ba na ko tourmenter ngai. Et alors, tant que zozonga, tout ça, mais tout ici, dans ça là pour tout sémence, na on a sémé, na lobby, ma loba, na tiki, na binda va protéger moi, na tika là, na nenga na kokenda pour la bandera, na kozonga na ngai, na kimia. Pendant que tu bandai kokende, to bimi, bato ba yeba ki église ya papa Jean-Baptiste Soubela que je salue aussi. Et là qui na quoi on a kaya rigini ya niembo na principal kaya nzelo e matati campus. Tant to bimi to koti siko na niembo to zozonga pendant ndo va na niembo. To bandai ozonga pe ki musika te église na ndako to bandai ozonga tozotambola tango to lekani na dame moko atutinga atutinga senga pasi siko na baluki siko na tele mama otutinga makasi boye ndenge ni asinga limbisa ngai asimika na liboko limbisa ngai ma sœur après aseki ngai oseki siko bwani abinzamba yebisinga okende voyage okende okomona pasi makasi okolela nazomona image na yo ozolela makasi à l'époque je sais que pendant mon amour vivre na bengi na c'est moi na kende zate ami comme ko lo babongo po to tete ko to tayi bisinga ibongo na c'est ko na pas ici na lobby to so ina ba détail musu na boko lo ba po e comme ça là intéressant après et loko na ngamo na maboko ekoi na bise merci beaucoup mais pesa ngai numéro na yo apesi nga numéro na yo donc on a commis numéro na sisi téléphone na nga to loko mo ekoi kitanga ekoi na zui amu na lokoti na simbi siko mona pona to baluka to banda okende na moni ke numéro na enregistré ngo bien te na baluki na tala yebe na mona yesonde na mona yete na benga numéro na tina lemba elekate na koma pe place na kendaki ko voyage na kei. Je vous dis mes frères et sœurs, première année ça qui bien, deuxième année dans le cas de deuxième année bani de ba problème bani il y a sérieux de problème, j'ai dû être trahi na niveau moko où j'ai pleuré comme un enfant. Et c'est là où je me suis rappelé. Si quand on a commis un mboka yango wana, t'as fait l'ingénieur de Sandra. Pendant qu'on était en train de prier, on a participé pasteur Yakuna Mbote, pasteur Gustave. Message bani ko bima binzamba lui faut zonga apeki saki yo yakikaka.
zonga nabi mais ko payer awa ba mama melanga imwana na kiso mwana babi yo il faut zonga nzamba alobi ko rendre yo célèbre po ko tambola mokili mobile ngai wana idée ko teke na yo sala ka télévision nandi ata na kalki na ngezala na ye ko zonga na zongi awa na reprendre vie na ngai na se rappeler na c'était pas maman ko boto tena na ye ezaki 11 jours avant voyage na ngai tala makambo na mona ki ko na bisa on fait pasteur na bisa bisa dit si Dieu ne veut pas rester Dieu dit déjà sombi billet bon si la biloko nyonso na teki biloko ndako na kabi ba bilamba na bité il faut kana ki mais pas nzambe so ka ebisio ça le loko bo sala ngo po nga na mona lokwa ma 3 ans na nga na perdant dans le vide so que na vandaka awa mais na vitesse ndenge mosu yango lelo na koma avant na tchali kolona nga dibanda fona tuna nzambe c'est très important ba message pour aux yango ko négliger ateza ya pasteur na yo direct te nzamba ko lobaka na mundela pasteur il y a aussi ba prophète mususu ba faux prophète voilà yango na discernement il faut zoa yango mais aussi au bande sambela au moins ko épargner et lelo yo tant on a monaka 3-4 personnes ndenge opesipe nini que non au petit témoignage ce qui lelo le belaka mam parce que olanda ngai na ba seke quelque part nzamba yebisanga pena na zonga ako rendre nga célèbre nanu na comité mais na kokoma parce que liloba ya petit promesse na ye et tout le rata mukolo mon côté donc voilà c'est ce que je voulais aussi dire à tout le monde donc pour se préparer tous en habillons ensemble tout comme na biso vraiment na suka maman Sandra vraiment liloba na yo vraiment liloba na ngezaka na ba to balingaka SB na baba coupe nyonso to balingaka les abacoupe de SB bafilme na biso toomona ndenge ezoleka tozala vraiment tozala wana mana rendez-vous tozala wana biso nyonso donc mpona kotombola produit na biso mams ezaka kokonsome bafilme na biso nde wana yosalaki tokomisa ye lisusu na baniveau tolingaka exactement exactement abako salango kaka ndenge tomesanaka ndenge kaka tolobaka mingi bozosala yango kitoko mam sesika omemi makambo esika omemi kopo oyo epesa bato motu mpasi bako kolala te donc bakanisa nini basala ndenge nini inspiration esili baninga komolata babilamba barepasa te ya solo wana vike mam sapesi devoir nazoyebisa awapesa devoir na babranche nyonso chaque branche awapesa yango devoir donc ye azali kaka na beauté na fonte na forme mpe lokola donc consommer mon produit comme jamais vu. Alors consommer SB des abacoups, consommons SB cinéma sans modération, on veut dire massivement. Vous consommez, on bosse là, on cande bosse là, on peut être essengo. Si on veut filmer kabou, on veut boire qui, on va nous réagir parce que bah 2 millions de vues comme les zongi n'engagent zalaka, faut que n'a pas 5 millions, faut que n'a pas 10 millions. Na ba épisode million c'est ça la biso bien tonton Vincent Chibis musala ki toko pe ça la makuna équipe momba ya mam sobo na ngo mo mingi bazo accompagner ki toko makasi manager Yann monene to pesi ope mbote ninge sika wapi ozali osala musala ki toko makasi ba acteur na ba actrice nyonso bazo sala ngo au duwa vraiment pour ça je ne pourrais pas finir cette émission sans pour autant remercier Grâce Fita et Naomi Lokwa apparemment makambo les qui sur la toile et booster au lisusu alors faites-les vraiment très bien. Naël, tu fais un très bon travail, ça se voit, tu oses reconnaître et en gros au milieu de nous. Alors à chaque fois que tu s'est démarqué, tu vas féliciter pour ça ma lame qui te mingi maman Skola, merci beaucoup pour la musala qui te Arline c'est musala qui toko Abigail c'est musala qui te makasi vraiment na ki portugais wana et porte surtout Abigail na voix le moi aussi donc nzamba sala bino bolamu ba o nyonso bazali ko accompagner musala ki toko ya mamisi na biso vraiment portion nyonso nzamba zo kitisa ou le zo kitana mutu na ye et tanga et komela pe ba o nyonso ba o sala ngona motema malamu Arvin Bisalu ozo sala ngo pena kitoko ko Bisalu pena ka ndenge olobaki yango merci beaucoup Sandra nous ensemble on sera toujours ensemble Nadège Mujinga opesi yombote moi si à systématique donc c'est qui kaka Elvis on est d'accord on est arrivé à la fin. On se revoit très prochainement. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez et likez. C'est très, très, très important pour nous. C'est votre manière pour vous de nous soutenir et que Dieu vous bénisse. Bye bye.